RDC na Congo Brazzaville po balandaki fleuve batali awa ndenge ka batei biso na papa pasteur baye kokuta biso toza kobondela nzambi ya mpungu na minoko mosusu wana batangi awa balobi nzambe na bango aza makasi bazongi bake kopesa rapport epai touti bango basambelaka nzambe ya mpungu bon biso tokolakisa bango misala na likambo ya tata nzambe ntango baye balobi tata mwana molimo centre ntango batei balakisi misala administration ekoti sikawa makambo ebandi koyebana moke moke me batravaux ezalaki makasi mpona nini balobi fo tozala banzela nzela ya mituka nzela ya train bakoko bamonaki pasi batravaux dur sikawa nini elandaki soki bakomi na mboka bozali mibale misato bamboka nyonso ya pembeni pembeni basangisi yango ekomi mboka moko baye kosali bavile babandi kopasola banzela mpona nini kolakisa ete biso toyebi eloko te kaka na etumbu tozalaki nango mwaye ezali te mwaye tosala makambo to misala ezali te bango nde bayebaki pamba te mapamboli ezalaki kati na bango kasi na 1887 bamoni etoile ekiti tolanda etoile wana na afrike soki ekweyeli wapi ntango baye komona yango bazongi na bango tomoni Gombelutete na nkamba 19 km mongwa Kongo bango zali montagne bakoko na biso baza kobenga Kongo bangu baye wana bainstale batongi bandaku sikawa baza kozela likambo yango ekokweya mokolo nini ntango baye komona likambo wana lobia ifo tobundisa yango mutu mwindo abongi sikoyo elandaki nini na 1921 tata Simoki Mbangu abandi musala na ye bandi kosekusa bibembe makambo nyonso bandi kosala yango bamissionnaire batali eske likambo yango eza ya solo oyo bazalaki na Gombelutete baponani bakonzi na bakonzi 6 bamama mibale basali cercle bazwi kane tokobondela 3 fois tour ya liboso tokotelemisa kane soki ekwei toperdre mais soki etelemi nzambe aza kote na biso babondeli amen amen bazwi kane batina katikati batelemisi yango ekwei bon tokolemba te tocontinue babondeli lisusu bazwi kane batelemisi batelemisa ekwei tokolemba te tolobaki 3 fois kuna pe papa Simoki Mbangu baye kolanda ye ke na lukengo mwana kufi akende kolamusa ye ye pe akei abondeli
atie loboko mwana alamuki mwana akufi lisusu ake na nsima ndako atuni kolo yesu mbe likambo nini ye alobi kuna mpe na gomelo te baza kobondela yo mpe ozali kobondela kasi yo okolonga. Troisième fois ya ba missionnaire babondeli esili bazwi kani batelemisi yango ekwei. Ah, c'est fini. Diambo diele kwa bankewa. Est-ce que biso toza ba makaku? Le bango balobi likambo eke epa ya ba makaku. Biso toza ba makaku te. Makambu eye minene. Après balobi il faut kaka tokangaye. La tama bayuda ava bakanga nkolo Yesu moko kati na bango ake kofunda shida ne baye kokanga nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu mpe moko akendeki kofunda enkumbwani nani Piodi oyibi makambo bambuto ye biso na biso kaka oyo batangi kombo Mpiodi ye wana na Gomi Matadi ake kofunda baye kokanga tata Simon Kimbangu soki bafundaka na bango te eloko moko elingaki kosalama te kasi ngai na yo bandeko toke kolakisa likambo obligatoire yaye kokanga makei ndenge tolandi histoire batei biso nzoka nde tolandaka makambo nga na sepeli mingi na ndenge papa pasteur atei biso pona nini yango ebandelaka na braza musala nini braza asali pe asalaka ntango nyonso toyoki yango mission ya tata Simon Kimbangu wete azongisa loposo mwindo na esika na ye bandinga oyo tolobaka ekosila pe ekosila te tata mama zala sur nzambe soki alobi ilaka na ye ata ewumeli ekosala nini nzambe alobi tokotambulisa mokili oyo nzambe alobi tozala ya boyokani akozongisa biso na esika wana pasi ekozala te kufa ekozala na yo te maladi ekozala na yo te kaka bisengo na bisengo totangaka yango bie totangaka yango te me mpona tokoma na bisika wana bolingo mibeko na nini ata bafingi yo ata baseki yo ata balobi nini zala sur yango totunaki na oyo basimbisi na oyo bapesi libela nani aleki eza ya biso ekeke ya mine eza ya biso tolinga te ezali bongo likambo moko kaka biso ba jeune toza koyoka te mate eza kosopana me tokangami kaka na makambo na biso tokotosa baboti te oyo toza komona vi nzoka eza nango vi te vi ya solo eza koya mpona nini tokokufa te tokobela te kaka bisengo baboti baza koloba tokende kosambela mingi bapara banda na mama na bana na ye moko tata bazangisaka mabondeli te bandako mosusu ezali bien me bandako mosusu moto nakosi bie nalobi ya solo bamama bayangala lekolo nsai bamama oye
moto bandako mosusu bateya te baloba te po tozonga na esika wana tozalaka mabondeli ya mingi. Bakoko na biso bango bakangami mpo na nini tata Simon Kimbangu alobaki na bango tomona pasi bisengo ndeko ye apres bakoko bamoni pasi. Batata na biso mpe basali mosala soki natali biso tozalaki bana mike me butu o bakuta na poko bakuta na kuna na bandibu musika baza koya kosambela na kamba kuna na ngombe kinsuka butu me batu wana bakatsaka lerni bisi Brazzaville maluzeri vie kaluzeri moko bakoko na biso bazokende kobondela butu bakenkamba mefo utawa na ngambo toyebi boko Kinshasa Lububu pusa me pa boye rencontre na bango na nkamba butu avant 5 heures esi bazongaki ngozi zabo ta samonzo kansi nkamba batuki pona nini ngai nayo tobonga bango baye kote ya biso liloba ya tata Nzambe c'est bien mais soki bakomi na place ya nkolo Yesu batelemi mais bamosusu mpe bakoloba tata mwana mpe tata Molimo Santo mais bakoyeba te Molimo Santo yango akobimila wapi azali bi azali te aya bandakala to simba yango makasi eza ya kodefa te eza ya yo moko balobi ote ya mokili mobimba tata Simon Kimbangu Molimo Santo po misala na yesi monani ekei bango bakoteya biso likambo ya kolo Yesu me biso tokoteya likambo ya Molimo Santo boyoki bala mosusu bobangaka na bino bobangaka te kuna baza kozela yango makasi kona na tangi journal na Belgique mois de février entre les 4 ou les 5 mise na kasi ya mise bakolobela likambo ya tata Simon Kimbangu na bafoto na ye ezalaki ngana yoki ke na âge à 20 ans azaki na photo déjà muno nchivikiri kama ntangu ina ndio ulingo kanga mafoto lakini kufika kunchanlele alors ya tangu yo yuki wapi meli kama ezalite boyoki février etikali mosikate vers le 4 ou le 5 na kati ya mise Simon Kimbangu mpe bakotia ye kuna toza kozala likambo moko soki esalami aya ni nkembo na sabo ongo kankamba
ezali que un quart na trois quarts wapi eleki tokozwa yango mpe tokozwa yango te tozali sire tozali sire tozali sire kasi satana mpe asiliki imbangisima we ntango ezali lisusu te mpona satana ntango ezali ata espace ya kozwa yango lisusu te mpo toturnaki papa mfuma mbanza ye moko alobi ete satana ayeke kosenga ye susu permission biso tolobi papa est ce que opesi nzela alobi te nakopesa lisu nzela te esili yango wana bolingo mibeko na nini mabondeli ya ntongo na pokwa soirée libondeli ya le 6 avril oyo biso nyonso toyebi de 8h 10h midi 15h 17h to 18h 22h 0h 3h du matin toyebi bien toyebi te eza montagne monene mais soki tosilisi yango kosepela ye oyo nyonso toza komona ye koleka ezali fin du monde te boyoki ke mokili esili awa te mama ya zemi douleur makasi ntango akobota apemi te biso mpe toza kolanda kaka mabondeli tolinga te likambo ezali na camp na biso loposo mwini biso awa na afrique toyokana awa batangi bokoko na biso nani 30 ans ya boloko kolo yesu 30 ans libre akotambola na ye ndenge alingi 30 ans libre bakokanga ye te eloko moko te bakopekisa ye te librement 3 ans ya misala après akangana mais simoki mbangu 30 ans ya boloko me na molimo azalaki kosala oyoka bakangi ye na braza oyoka bakangi ye kuna na ngambo bakangi ye na angola bakangi ye na poto miyere mutu aza na boloko 30 ans ya boloko ya pasi me aza koteya mboka awa bateyi biso toyoki yango est ce que pasteur akosi kosi te histoire ezali tokozwa yango tobanda kotanga pasi ya bakoko na biso bisengo na biso nde bapesi biso ntango ya kotonga lingomba apres maloba tokosala nini sinsani mpona nini misala nga mercredi nake mais lelo bolakisa nga mpenza ntinsani nayoki awa chorale c'est combien 150 jeteki combien tembe ezali eza te dirige oye tokokoka ay bateri efi Jetaki oye! Jetaki oye! Jetaki oye!
Ata. Dirigeant oye. Dirigeant oye. Dirigeant oye. Koreki oye. Koreki oye. Koreki oye. Aïe aïe. Tuwe no bayaya. Se. Ata bino bolobi na bino me bango balobi sukisa. Mama Mwilo ye. Mama Mwilo ye. Mama Mwilo ye. Aïe aïe. Yerusalemi oye. Yerusalemi oye. Yerusalemi oye. Ata mpaka hapo. Centenaire oye. Centenaire oye. Centenaire oye. Aïe aïe. Jésus-qui oye. Jésus-qui oye. Jésus-qui oye. Aïe aïe. Pliki oye. Pliki oye. Pliki oye. Ata. Pliki oye. Pliki oye. Pliki oye. Senti ya baba toujours à la bas. Allez, toyoka sikoyo batata. Batata oye. Yo contrepassio. Batata oye. Batata oye. Batata oye. En tout cas, ndakusubiza la fondation eza ya pamba eza kwete fondation yangu wana so bilaka babilaki na nzungu ko tsa ivoka tsa yakwe esengo besengo te kieseko ka kieseko yangalala nyonso ebandelaka wapi ntango wana bamoni ke tokangi papa oyo pamba bafrançais awa na Congo balobi totiki bino ezalaki na 58 bongo ndako ya nzambe ya liboso ane nini 58 59 pardon 59 na Kinshasa bibubu toyebi kuna na ngamu na biso balobi bon biso pe na 59 totiki bino bobondela kuna na Angola le 18 novembre année nini 74 kuna na Angola keli kambosi koye bimili bela ikei alors oyo zali pasi ya tata Molimo Santo tosakolango ekende na mokili mobimba toza na ntinsali ya makasi toza na misala ya mingi periode na biso ezali periode ya pasi kasi mpe ekozala ya esengo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen, amen.
présence. Motonyoto, à présence. Nantima la présence. Rohuti la défilé, Tueleki la présence, 500 ployés, Banabato et Banari Banda, Otimaya. Tongo, Maemasu Maleki Awa, Sikoyo, Nde, Kumina Kasasa. On peut s'apporter, pas un papa, pour que
tata mwana pe papa tata nikacha bula kwa chini kuna nde kuna na kumu ya tata mwana pe molumu santo papa ya yango ndini sabiso nyonso papa bana na yo bamama na yo bazwi yo eloko ya malili mpona yo ke nango na lotendeli papa ozwa mwa mai ya malili po omela motema ekita yango wana papa nasilisi na kombo ya tata mwana mpe molumu santo Yangwana to préciser pour la continuer et de maman pour maman et puis nous pensons au bengami awa et de kopisa au revoir et on va azangate biso sur maman to koya awa na kopisa et puis après, on va na bundu awa na kati bundu jeteki jeteki présence 5
500 francs. Ça, les gars. J'ai dit 1000 francs. J'ai dit 1000 francs. Dirigeant 1000 francs.
Voilà.